liboso. Tokomi wapi. Est-ce que moi si na économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo pour aya kodoter? Alors monsieur Papi pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. ezalaki na kati ambiance moko ya kosakana te nde bakambi ya mouvement des volontaires pour le changement parti oyo ezali koprone développement na bokambami ya président nango Amisi Kibundila na bokutani oyo ekambamaki na ye moko président ya parti mwana mboka Amisi Kibundila ezalaki na tina justement ya koarrêter ba stratégie ya makasi pona ko renforcer ba base ya parti na bango et surtout kotala ndenge nini ko implanter parti mouvement des volontaires pour le développement na République démocratique du Congo mobimba na bakwen ti ba rekwen nyonso nde na tina wana ba projeter mubange na milulu mwikolo ezali koya na district ya Tchangu toza na ville province ya Kinshasa pona kotia na misala mokambi ya sika ya district oyo maître Moïse oyo akozala na mission ya koyokisa sango ya mouvement des volontaires pour le développement bisika nyonso na Tchangu nyonso elekaki kitoko kutu bango moko balobi ke bakoti na danse pamba te tokoti na virage ya suka pona maponami bazali ko défendre constitution ndenge président Amisi Kibundila a précisé. Quand la stratégie au toujours ça la implantation omoninga na lobi bino mingi biloko wana ba plateforme mingi naza kuna na kati te puis toza na kati ya dynamique eza composée pour na ba parti politique ozomona c'est pour cela moni lokwa toza na kati ya dynamique il faut président Amisi azui dikanisike il faut mingi ko enrichir base. Il faut peuple congolais ba président Amisi Zanani. MVD eza parti ya nini ya ndenge nini. Alors c'est comme ça au monde réunion le tout ça une stratégie. Lokola to changer président ya Tchangu, président du district ya Tchangu, j'ai pris un jeune garçon, c'était maître avocat, maître Moïse, alors à permettre à Kamba bana ya Tchangu comme ça to kende liboso.